Loba na ko bela mingi musali ya Nzambe na otanga kombo na po tobanga ka Nzambe tobanga Pasteur John Ngefa na koloba a mérité comment le problème a quitté au Pasteur Ngefa non obeka Ngefa c'est normal yo ka prière à musala Nzambe ba sala bimo boyi ba prière ko ya sala est-ce que ma prière au bana Nzambe bozozela est-ce que ma cambo bino ba chrétien bozozela même la bino moi je pense que non Ngefa zonga la parole bozo ba exemple té bozo ba exemple bozo la son évangile bozo la ma son évangile mais vendons dans la TV dans l'émission Bambio oh le blague na nani papa ça dit na bala paka zonga vraiment beaucoup de dimanche est-ce que ma bosala kala yo moto ovanda ko OK na ndako na yo ko tali pene émission bano tela obi tema na ça les est bien mamno c'est de bon Nzambe o CP là est-ce que mon boss CP ça Nzambe na mona ba tusupi afinga abino est-ce que mutana ofingo pona olobe o défendre Nzambe to pour défendre Falito faire et to kofi odano caméléon olelo ye na yo olobeli o lokomo bela maniki maniki exemple maniki no afinga na obakibu est-ce que mutu comme quelqu'un mutu yo qui peut encourager na ba mission na yo olobela maniki si yo ko bela maniki vraiment car vous écoutez la première dame maman biso maman Denise Nyakeur ciel ouvert lève-moi nique mon Nzambe mon ami loboko na tata ese-moi milikola baninga mina ye ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ciel ouvert ngeko landaka yango ngeko talaka yango na Vincent Makeba Mbote na bino balandi nyonso ya Ciel Ouvert TV na pesi bino vraiment mbote lelo eza bongo ya bino la humble servante de Dieu maman Bénédicte Chipatoka vraiment na lelo to mona na mwa kala mikolele ke belé makasi vraiment Nzamba zo lokum de biso bino to mona na suka ne bino omoni ngai vraiment ngape na moni bino na ngolo Nzambe on est ensemble il y a pas de souci vraiment na pesi bino vraiment mbote belé partout bozali lelo mana sepeli lisusu na ngolo Nzambe ko pusa na su pene na bino pona to solo la mo lisolo mo ka mukie surtout les amis intéressés pour na biso ba chrétiens pour nous les chrétiens vraiment il faut s'intéresser na ngo vraiment mais mutu nyonso qui peut ko s'intéresser na émission oyo en tout cas vraiment bolanda avec beaucoup de considération et que ça là vraiment vrai bien la petit merci pembote mingi pa ya cameraman o ça là qui na bima kitoko boine na obime pa na bino José Liwanda Brown yende vraiment cameraman na pesi merci mbote pe merci pa ya l'homme valable Sadik Makela évangéliste na pesi mbote grand monteur na pesi mbote pa ya pasteur Flamme d'Angola on doit être travailler na Ciel Ouvert équipe moko costaud sans oublier yemoko le patriarche pasteur Vincent Makela l'homme de Dieu l'homme paranormal na pesi mbote blessika et puis mbote mingi l'église Nzambe vraiment Vallée de Béré quand la pesi mbote partout à maman nyonso ya Vallée de Béré quand mbote la maman Blandine Lukoki na pesi mbote ya motema la lela bino fort ma bino nyonso maman Élisée ba servante d'Éternel c'est fort marqué la bino tout na lela bino fort vraiment vous avez vraiment bien lelo mission na biso loso moi maman Bénédicte de là ko vanda pour ko solo là monsieur Zamba liboso na sala mission boyenga moko botuna le ayesu ko loba nini te biso to loba kaka mambo to zo mona vraiment et ça passe pourquoi on a dit que ça passe lopa na ko bela mingi mosali ya Nzambe na otanga kombo na epo to banga bato to banga ka Nzambe to banga mututi pasteur John Ngefa botu nanga pourquoi le bela pasteur John Ngefa
eza passe nayebi te mpo na biso tolandaka bango bato bolandaka bango boyoka bango na litoi nini bozwaka bango banani aza politicien aza chroniqueur aza porte-parole bon so aza porte-parole ya Jibe to ya Kofi to ya Fali to ya Ferré nayebi te vraiment et aussi la biso et so lekelanga comment on a un homme de Dieu comme pasteur Ngefa ambenga tango aleka mso boyambaki obengaki pasteur Ngefa nayebi te mo so a se sentara culpabilité te na komba benga kai pour azo mériter yango te pourquoi on mérite tout mamba sala kawana eza et l'accepter que a musala nzambe comment na endenga zali façon na ya ko agir façon na ko loba a mérité comment bobenga kete au pasteur Ngefa non bobenga Ngefa ayaka na TV alobi wa koloba alonga na kuma musala nzambe wana en tout cas teninga rigueur te nayebi ke makambo nyonso bato nyonso bato balinga mpe mabe bazali ata mabe ezambe moi ka quelque personne basoutenir ka mabe wana me biso tobala nzambe ntango ekomi vraiment ya kobeba ntango ekomi mokie ekomi ntango oyo nzambe faut qu'on sauve ba âme nzambe ba vrai âme nzambe faut bazala sauver topesa litoi na bango epa ya bato loka ba pasteur Ngefa te po ngala mona pasteur John Ngefa soka ye oleka na émission au mone kolobe ya nzambe ta muto ko se wapesa le sako un serviteur de Dieu le sako alors ba bêtise le sako est-ce que ngala bi que le sako wana eza le sako ya Linda tanti Linda oh to benga kombo ya brifi so brifi asala pas mbalo so moki sali en passant to bi za ya ye mais le comment ya pasteur soki nani le sako andi ko loba le sako andi ko cracher ba nini ou ba bêtise est-ce que ça est normal yoka prière à mosala nzambe o asalaka bino mo boyi ba prière ni o ya salaka est-ce que ma prière au bana nzambe bozo zela est-ce que ça makambo bino le ba chrétien bozo zela ba memela bino yango moi je pense que non pasteur Ngefa so balandaka yo eza po bato baseka non pour pas l'édifier et so mutu avandi aolando bo wala aolando po azala ne edifier aolando po aseka un pasteur ozolo bafumangani ba tout qu'est-ce nyonso lobaka na TV wana est-ce que biso toa nango besoin na mito papa Ngefa ba chrétien ba na soif à parole de Dieu bana soif à parole de Dieu est-ce que vous avez la tête de parole de Dieu au leki na TV au lobela fali mabe si on l'aurait pas pasteur mon bazar à sans position est-ce que Moussa ne faut de la fidèle peut-être le bi kambuna il faut tika kana lobala lobi wana oui neza oui non neza non mais bino le loko ba oui le lobi non tout le monde lobi c'est pas fali oh comme si fali nde après lobi kuna tout le monde n'est pas ferré lobi kuna pas à Kofi bien sûr baba ndeko na biso mais to sa musala monter to servir na bango même Dieu te il faut te la vérité pourquoi te benga musique na broza musique mondiale to benga ngoza et musique ya mokili pourquoi pour te servir même Dieu non moi te pasteur John Ngefa na biso ça salango à l'équipe na comme défendre ka alors mbongo akomo lobela kaka nani comment Mama Chabani akomo lobela kaka ba mise chrétien ba se belé asala ngote siko asala ngo mbala moko ya mokileleki est-ce que yona fali faut pas besoin de position na bino ozara no musicien ozara porte-parole ya fali to peut-être to ndima to mona ke oui pasteur Ngefa to occuper sur makam noté mais so vraie position na yo ozara nani en tout cas bolimbisanga et ça passe peu comme pesa bakanda lokwa ye a sala ngayo kabso sonti biso to yoke sous sonité to na pas cacher la vérité parce que Ngefa ngale bio bien ne pas Tiffany ne bio bien mon doit être pas pasteur Vincent mon doit être pas pasteur Vincent mais ngale ba ki ozaki mutu moboye ne bien sur internet on te sabino ka boye
pour nous créer ka ba base. Moi je sais que nous sur au sala kaneza pour nous ba base. Au vandika pour créer ma base mo leke lobeli fali. Obi ke botaka. O leke lobeli kofi. Mais leke lobela nzambe o me marakombo ne ke non na za musala nzambe. Hein? Est-ce que nzambe yo ba ke oza musala o lobela o tema kamnete. O lobela ngote. Ce qu'on leki koto c'est que la politique non pasteur Ngefa. Zonga la parole. Vous avez exemple té. Vous avez exemple. Vous avez la Sony évangile. Vous avez la maçonnie évangile. Mais venons non na TV na émission Bayambio. Oh le pena nani papa ça dit na bala paka. Oh le papa qui est là ni pata. Hein? Oh le bela bangote. Oh va na bela fali. Oh et puis que ça au bando bela papa qui est là toi dit na bala botaloti. Il faut le belaka fali, il faut le belaka ferry, il faut le belaka kofi. Mais pasteur Ngefa, comme benga musti, Luka comme mususu, o moni kota pasteur. Il faut Luka comme batsa wana. Batsa comme mo we wana pona yo. Amo sana o fingi sa basala nzambi. O sala honte, e basala nzambi. O sa ma honte basala o amo sala nzambi mati to bengo pasteur non. Zonga vraiment non boy poto ndima yo. Est-ce que mambo sala kala yo moto vanda po OK na ndaku na yo o tali pene mission. Bano telango obi te mam non ça les a bien. Mam non c'est nzamba o CP là. Est-ce que mam posa CP sa nzambi? Na mona ba tusupi a finga abino. Est-ce que mutana no fingo pona o lobe o défendre nzambe to pour défendre fali to faire to kofi. Ebisanga. Li foot no zani na makambo wana nyonso. Ba fali wana. Baba toke baba am lobi pe bako bongo la mitema le bilo ne boza ba exemple pour ba bongo la mitema mais bino boza ba exemple te pour qui pour vendre bozo ozo telo banda fali tango yo quand bi c'est que na libunga mais tant fallait ayo ka que non yo zo kumisa ko fika yo kumisa ko fi boya aza mutu malamu pour que les personnes moi 500 au kumisi moi que beaucoup ba fala ba sala na pona mbongo est-ce que ko fi bongo la motema au moins na kete maman ba linga bonga il y a un fanatique nanga. Abongo la motema te. Pasteur Ngefa. Na bi ke ole katang oya ole kanga pe na ole kapona répondre. So le kinga pe na ole kapona répondre. Hein? Na donc to banga bino te bo sa soni. Nga na défendre nzambe, na ko défendre mutu, na défendre kombo nzambe oyo me maketa ke pasteur. Na ko défendre o sa soni ko nzambe ko tanga nzambe te na mission na. O sa soni, nga na défendre nga mutu te. Yilo ko défendre ra batu. So a personne le sako, ozong ça rale mo yebi ozong saka. Défendre toujours. Ça rama mbusala rawana. Salaka o sala rawana. Eza soni. Lolo la moni sur cette émission akomo le bene maniki. Oh, pasteur. Mais yo pena oza nebite o sanya bakule wana ezala nani. Babenga bonne évangéliste Cédric. Caméléon. Merci papa. Hein, oza no caméléon. Olelo ye na yo olobeli o le comme le maniki. Hein, maniki c'est exemple. Maniki no finga na batubo. Est-ce que mtu comme mtu yo ki ko encourager na mission na yo? Olobela maniki c'est yo ko be maniki vraiment. Qui a okuta na première dame maman biso maman Denise Nyaker qui est sans lit. Hein? Ozo OK olobela ye. Est-ce que ça a un sens? Hein? Maniki c'est exemple. On va na plateau, on le bela maniki, ATP rouge à lèvres, moi t'as la TP veste. Pasteur. Té. To luka combo. On appelle l'église, non, tout dans l'église pour ça on appelle banzimi. O ba appelle ko bonde la té, wana ba fana kwiti. Wana ba banzimité, ba chrétienté. Hein? To luka ba ko mususu. Na poto, non, pesa message mo pona batu balanda so libana mboka. Ce qui va passer le bangifu boso gaz ou n'importe que ça pour na bino bata poto bolimbisanga vraiment. To nga bino mingi mais bo ba ke non bo luka ba vrai pasteur. To mutu bo sa le kalo ma bebo encourager arrêter avec les hommes souvent encourager ba linga ngo pété. Neti mutu ka papa diti sungu. Aki ko linga bloko te ya maman Nancy. Mutu lokola papa Anissé. Ya maman Mati. Donc encore babiloko ote. Olinga ngo kutu te. Olinga biso ba ote. Ke ayo kap mutu mo pasteur moko boye
hein on n'importe quoi biso ba ya yo kaye encore encourager été encore encourager été et ça vraiment muto quoi papa Liévin que j'aime beaucoup couple moi exemplaire papa Liévin mon thème ya maman Guigui to la bino fort aux États-Unis en linga ngote bon encourager to ko ba ngefa muto ko encourager te alors c'est la vraiment soni alobela o mabe alobela o mabe alobela o kuna mabe alobela o kuna mabe eza soni bande ko bola na biso na ebite bo finganga na mina na mai po na biki bo finganga na o me ya mai momuke muto finganga a chrétien te ngana o défendre ba chrétien na ko défendre maître ngana salela comment la mutu moko boye a sakana komba ya nzambe ye ko sakana nzambe hein pasteur ngefa maman nzambe utolobela kango liso ata mukete okoma ka mingi basé na mokili pour que cela le bébé ba benga ba tinga mo code fallait ko benga na kuza pese moi quelque chose o liambonga masumu o liamba makala moto papa matinga na mongongo lobi kuna okosibi ba conséquences aussi ma conséquence yo ndule que passer bandole que na les nazariens na bio bien papa ngefa to vana no pena boy mais lelo comme mutu ba base passer ngefa so mutu ba ambio pour na base pour na créer moi base moro boy mutu ayambio pour ba bêtise mutu ayambio siko ba yambo pour na comment te poani nzambo yo memara na comme que na pasteur le ngona comme qui pasteur na ko insister pour na le ngona comme qui pasteur oza soni oh, c'est la honte évangile. Oh, c'est la honte évangile. Je pense que dans un moment où l'a été, parce que dans un mawa, hein, na kanda, mawa na kanda, comment va te ko ba ngefa, bon ça kana ko manzambi. Na mawa na kanda. Non, c'est le temps où yo répondre, comme ça on peut nous répondre. Non, zong so lanzela. Il faut zong lanzela passer ngefa, il faut zong lanzela. Zongela ko boyambia kala o yambaka liboso hein YouTube te bungi sote bungi ba passer bungi likola YouTube okota YouTube bosani ki bonza bosani olande elenga YouTube ozi bible boki na si yo le katala bible na YouTube hein obosani ki bando bengo la mort de Jésus hein obosani yango lelo comme nous la mort de nani yo mota kombo bato oyo lobelaka ba mort na bango parce que ngefa vraiment limbisanga en tout cas on baki na loba et ça pas yo ko to tikolo to oyo ka sonité boyo ka biso to ka mipe sonité en tout cas la comme mala suka émission la nga ya lelo et pense que je suis Wanda Brown l'homme valable c'est qui marqué l'évangéliste là c'est que na lobby bien les patriarches faut ça exemple quoi pakal quoi pasteur ça marqué là abana musa nzambe kala si l'autre la cas même identité au ebelai un homme de Dieu tout fait tout flamme oyebi en vie à payer na misunanga ozo comprendre faut tika la bongo ya yo eleki vraiment la pessime merci maintenant sur la émission oyo merci pas à grand prêtre les grands comédiens papa langa mangobo na maman maman Fatou bambote belé lisika ça na France bambote maman leki na ngai na ce que bolanda émission ça bino bo partager na senga bino toujours bo s'abonner na Ciel Vert TV bo s'abonner na Pandeto Leka TV to travail na bongo à collaboration bo s'abonner ebele et ça la biso ma bien bo la émission surtout bo partager bo liker bo te ba commentaire bon benga so bon encourager biso to nomsa to sela nzambe vraiment merci na mto yaki na sima caméra je suis Wanda Brown na pesi merci belé pour filmer la mi kitoko merci vraiment na pesi merci pour mon bébé Sheiba banananga na pesi bon mbote belé Bénédicte Chipato comment la ndoi vraiment na pesi mbote pa ya grâce bitoko na pesi mbote pa ya bébé précieuse makela et pa ya bébé délice na pesi ba mbote pa na bango nyonso mbote pa belive makela ya baleki na ye na pesi mama ba mbote belé maman Marcelo
ma maman napesi bambote barachi babi bato nyonso bambote na bino yalela bino fort kapi babonne guérison bato nyonso bambote manete so nabosani su nani napesi merci napesi mpe mbote pa ya docteur na nga oyo asalaka soignaka biso tozala nde toyaa mpe grand frère docteur Stani napesi bambote ebele mpe docteur Christlaine wana docteur na nga nalela fort napesi bambote ebele vraiment bozala bien tokutana numéro koya nsima soki nzambe mizongeli te toya lisusu merci ciao. Ciel ouvert, lève-moi nike mona nzambe monani loboko na tata esemwami likolo balinami na ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert.